na bisika nyonso bozali kolanda ngai, lola na bino yeyo, leki ya bakulutu yeyo, moumbu na bino yeyo. Na pesi lisusu merci na Yawe Nzambe, na makasi apesi ngai ya koya lisusu liboso na bino na ntina ya ba réalité ya mokili. Bo s'abonner, bo partager, bo aimer, bo like, et bo sala ngai bien makasi. Ba conseil, ba remarque, naza vraiment na besoin nango, et ko sunga ngai. Merci na ba intervention o no sozali ko salema na ba video e uchi ko leka na bandeko nyonso bazali ko benga, na bandeko nyonso bazali ko commenter. En tout cas merci mingi. Nzambe ya lola azongisela bino ya mingi koleka. Voilà na ye na suite fin ya lisolo na biso o touti kolanda na première partie libale koti matata. Lelo na ye kokomisela bino suite fin. Bandeko tolanda na bokebi nyonso, munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te. Tolanda, mwana mwasi oyo ya Angola a comprendre ke mobali na ye ndenge basololaka awa na poto awa, akoma deja na mwasi mususu. A partir tango apesaki telefone na ndeko o alobaka lingala, alobaka pe lisusu na portugais, ameka nani kosolola na mwana mwasi o ayambaka telefone tango abengaka mobali na ye awa na poto. Alors ndeko wana tango basololaki na masolo na bango, akomiseli ndeko na biso ya Angola, mwana mwasi wana oyo ozwaka na telefone tango bengaka mobali no na poto, azali collègue de service te, basalaka na ye place moko te, kasi azali mwasi na ye. Parce que ndeko oyo asololaki na ndeko na biso awa na poto, ya alobaka portugais na lingala. Alors tango asololi koto na poto na lingala, akomiseli ndeko na biso wana ya Angola oyo alobaka ka portugais, akomiseli ye na lingala, azali vraiment mwasi na ye. Mokili makambo, mokili tondisami na makambo ebele bandeko baye bisayo. Bandeko mwana mwasi ya Angola a comprendre ke mobali koto na poto akoma na mwasi mususu. Mais ndeko na biso koto awa na poto ayebite ke mobali sa bala na Angola depuis 2011. Mwana mwasi oyo basololaka na telefone na portugais oyo akosaki azali leki na ye azaka na Angola, ezali leki na ete ezali mwasi oyo ya bala. Alors mwana mwasi wana ya Angola tanga comprendre ake kosolola na mama oyo abokola noko na biso awa ya poto awa, mama oyo abokola donc mwasi ya papa na ye. Ake kosolola na ye kotalisa ye makambo akutani nango na telefone ke mama mobali kuna oyo zwilanga oyo tosola na ba telefone oyo si abalanga depuis 2011, na kangie na telefone akoma na mwasi mususu kuna. Lokola mwana mwasi ngo azako vandaka ipa babokilo te malgré ndenge babala ki azako vanda na ipa na bango, o mama na bango age pusanaki, alinga kotika mama na bango te bazala na mwanda mulete anzako c'est la voyage, bayokanaki na bango le deux familles, avanda na ekuna ipa na bango, eza nango problème te po mwana mwasi ngo pe asala kana ye. Mais azali mwana mwasi wa botami na Angola, akoli kuna, donc alobaka ka mingi portugais. Donc portugais pende ya makasi yango ndeko na biso ya Angola alobaka. Alors tango azui déception wana, tango azui déception epa ya mobali koto na poto, lokola pa avandaka na epa na bango, na quartier na bango wana eza pe na ndeko mobali moko a dérangeaka ye. Na kanda wana ya souci ya déception, na pasi na motema toyebika déception ndenge salaka, na ndeko pe azako déranger pe pembeni wana pe ami pesi kuna epa na ye, esalika lokola ke kota na ye libala, na mwana mobali alingaka ye kaka na quartier na bango. Koto na poto, ndeko mobali koto pa yeba kita kosala ndenge nini, mama kuna na Angola abengi ye, ameki kolobisa ye meyo makambo nini osali, awa tosito balela o mwasi, bosololaka makambo nyonso ezalaka malamu, mbala moko kaka boye oyo ko changer olingi mwasi mususu. En tout cas mama o abokolaki ndeko mobali o azana poto asepelaki te na acte wana. Amekaki koloba mwa mingi, abengi pe baleki na ya mibali bavandaka awa wana poto.
mama wa bokola noko na biso avanda na poto ba leki ne pe ya mobali bavanda ka basala akutu place moko na ndeko na biso ya mobali amekaki pe ko solola naba leki na ye ko talisa bango me bino kuna situation eza boye bozolo beloko te nga siko koto na komi na problème mwana mwasi azwa ko déranger ngai banoko balobi oui grande sœur to yebi makambo wana to mekaki ko pekisa to mekaki ko loba mais mwana mobali basi bakomi musika na mwana mwasi donc bazobala na kutukala te toza na eloko lisusu ya kosala te topesi conseil to lobi mais ayoki te alors yaya o eza poto to boyaki ba problème ndenge na ndenge to tikiye asala vie na ye ndenge alingeli bandeko mwana mobali kotoyo basali pe libala na bango na mwasi wa lingaki awa na poto na le 1er mai o bakutanaki na le 1er mai liboso cash machine basali libala na bango bakompe kovana ndako moko me abombela kaka muninga mwasi o ya poto awa abombela ye kaka secret ke yesi abalaka na mois d'avril na Afrique mwasi wana pe ya Afrique bauti kobebana na ndenge ke akangiye na telefone mobali ayebaki na ye secret nyonso na ndenge ye ko revese aboyi pe ko yebisa mwasi na ye oyo ya poto a o babalangi bazanda ko moko aboyi pe ko yebisa ye agera kaka likambo ngo ye moko na motema muninga mwasi koto na ndako subul ayebi eloko te ye tango asololaki na telefone na ndeko wana o ya Angola wana bengaki na Lingala ya moneka ke basolo na ba masolo esili nzoka nda a partir ya masolo wana elukaki ke papa na biso koto na poto na mwasi na ye oyo babalela ye pa ya mama oyo abokola ye do mama abokola azulaki ye kop ndeko pesa tinda mbongo basi babala ye e a partir ya lisolo wana esalaki ke bakabwana mwasi Angola silika esali ke neti bazalaka lisusu te me papa na biso koto na poto abetelaki kaka mwasi na ye oyo ya poto lisolo te ekendela kaka bongo bafandaka na bango alors mwasi oyo ya poto aza vraiment courageuse mwasi kitoko penzo tali muninga mwasi osepele lobi ke oui nzambe pena azwaki temps ya kosala mwana mwasi oyo yango pesala eke papa na biso oyo asepela na ye aza makasi na kayu asalaka asungaka pe ndaku aedaka pe mobali na makambo ebelebele toyebika na bapoto ndenge tokendelaka asalaka nyonso ndenge ezalike na seplisaka même mobali na ngai na seplisa pe famille mobali na nga bavandaka na bango pe kitoko na ambiance nyonso papa na biso pe awa aedaka pe famille ya mwasi o abali na poto mwana oyo ndeko na biso atika na Congo atinzelaka pe mo bambongo basololaka pe ekendaka bien mais na mutema na ye azana dossier oyo alobaka te evanda na mutema mwasi pe ayebaka te alors bavandaka mwa mikolo yoko leka pardon bayambi bapaya bayaki na ndaku mama leki ya ndeko na biso ya mwasi ya poto awa o mama leki na bango bazalaka na poto alors mama leki na ye ayaki na ndaku na mobali na ye donc mwana mwasi oyo afandaka na poto a o babali awa na noko na biso bayambaki mama leki ayaki kutala bango mama leki baye na mobali na ye ale mobali na ye ayebi portugais lokola mobali na ye baki portugais papa na biso kuna oyo ya ndaku mwana mwasi oyo abalaki na Angola libala na kene kokota kuna ayeko bota mwana moko bayeko kabona na mwana mobali wana telema yena mama oyo asalaki copie ya libala na bazalaka bien basololaka donc elekaka nango très bien na masolo na bango na mama baye na bango susu kozonga na bakoma lisusu kobengana na ndeko mobali me na ndenge moko kaka ya se na se mama ya ndako ayebaka te do bakoma na bango kosolola bakoma na bango kobengana malga uti na libala na kendo kota pona kanda ndenge noko apoto a desevaki ye libala ngotange kufi bazonga na bango susu kosolola na mobali koto na poto me mwasi ya ndaku ayebaka kaka likambu te parce que masolo na bango ezalaka mingi na portugais tangu bayambi mama leki na ndaku na mobali ya mama leki nzoka ne mobali ya mama leki ayebi portugais ye papa lokwa bazonga na kina bango kosolola na mwana mwasi ya Angola kobenga na kosolola jumso azosolola na mwasi ya Angola mobali ya mama leki azoyoka masolo bazosolola wana ndeko mwasi awa na oyo ya ndaku awa na poto mwasi ya ndaku abimaki mukie atiki bapaya na ndaku ndenge ezalaka okoyamba bapaya na ndaku nde tozala na poto mekokende pe musala okokende shop bapaya bazana bango na ndaku alors na masolo na bango mobali ya mama leki na ye akomprenaki te
papa awa na ndaku mutu bazo solane na Angola na portugais il faut ezalaka bazali kamba mwasi na mobali parce que sololo liwana eza penza kitoko mingi te abeteli mwasi na ye lisolo alobi na ndako awa esika tozali papa awa ya ndaku mwana mwasi mo bazo sololaka na portugais na Angola aza mwasi na ye pona landi masolo na bango na portugais ndenge basololi baza vraiment mwasi na mobali ye mobali na biso awa ya poto noko na biso ayeba kiteke mobali ya tata mobali ya mama leki pardon ya mwasi na ye ayebi portugais ayeba ki yango te tango akomiseli na mwasi na ye akomiseli na mwana na ye toloba donc mama leki akomiseli na mwana na ye kino mekana nkolandela mobali na yo mikolo biso tovandi awa bazo sololaka na mwana mobali moko mwana mwasi moko boye na Angola na portugais ye kutumba moko alobi te wana leki na ye bande kwa famille kandenge zalaka babandi lelo te basolana bango banda mwakala mama leki alobi non mobali nanga ayoka ka portugais donc luka penza olandela ngo na ndenge moko ya mayele o comprendre muto basololaka na ye na portugais azalaka nani mokili makambo bandeko mokili oyo etondisami na makambo ebele bayebisa yo ndeko mwasi pese mwa mayele moko ya koluka koyeba te bakozala na raison na lukana na landela na lukana na sala ba enquête mokolo musu ndenge ezalaka kaka bande bapaya wana bakendaki na bango baumelaki te papa tiki telefone na charge tellement bayebisaki deja ndeko mwasi ke luka olandela sala mwa ba enquête oyeba muto basololaka na portugais azali penza nani parce que moi suspect ezali alors ndeko mwasi pa komaki mwa mayele ya kuluka koyeba na okanga bango ndenge nini papa tango atikaki telefone ni na charge a déplacer mwa muke na minute ona pe ba message ona pe bandi kokweya alors mwana mwasi na Angola za ko mami ba message pe na portugais ndeko tango azu telefone na mobile na ya meki kolandela tala ba video ba message otu kokweya siko na ba video malobezo ko mama na portugais azo comprendre ngo penza te mais amoni quand même ba vidéo mwana mwasi na tindaki ba vidéo e pa mobali o ya Angola wana tindi ba vidéo ndenge zala kaka mo ba photo mo biloko mo boyeka ko tinda na ka ezo lakisaka ke mwasi na mobali penza ndenge ezalelaka alors ndeko mwasi azelita mobali na ye atuni ye abi na telefone no tala makamu na moni tala ba biloko eza na kati alors ngandenge na comprendre o aza mwasi na yo minga na kokamwa po ngana yo to umeli relation na biso ebandi depuis 2011 alors makambo ebandi na moment nini na temps nini ezolekela ngai nazo comprendre te likambo siko kotisi na ndako ezali nini likambo oyo tellement ke ezalaki na ba photo wana ba video mobala mona ke moya wanga na ezali te nde siko ayeko betela sikoyo mwasi oyo ndako abetele siko lisolo nyonso ndenge ezaleli vraiment limbisanga mwana mwasi oyo mama abokola ngai nde azula ngai ye tosali deja mwa temps tobanda ko solane banda kala ya wana kutu to solane mingi na Skype toza ko sololaka tozalaki penza très belle likambo pas ezalaki te mais ngai vraiment banda na mona yo na date ya le 1er mai 2011 na sepelaki nanga na yo na lingaki nanga yo parce que za mwasi kitoko na sepelaki na yo na moneke oyo wana to sololaka mais na yebi ete na mona ete bien que na utaki deja kotinda mbongo libala na mois d'avril mais tangu na yeko mona ona mois de mai en tout cas échangeaki makanisi ya mutema na ngai na mona kike malamu nazala na yo na lingi na ngai lisusu yete alors yepe na kanda wana ndenge salaki ke ngana lingi lisusu te yaki ko comprendre ke na koma na mwasi koto ya partir ka masolo moko boye abengaka ndeko moko basololaka na wana lingala yo lobaki ke to salaka ngana en place moko te kasoza mwasi na nga mwana mwasi ngo place wana zula kikanda ya koboya ya kosepela lisusu na ngai te nazako koso banda kala ki azalaka leki na ngai oto sololaka wana azaki leki te kazalaki mwasi alors place azula kikanda ya ngwana akenda kokota pe libala kaka na quartier wana sima ya kokota libala wana baboti mwana moko libala ekufi nde siko ya lisusu kozongela kobenga kabinga ngai bon en tout cas olimbisa ngai na kozongela ngo lisusu te mwana mobali apesi explication na mwasi très bien ndenge makambo ezaleli pe alobi na kozongela ngo lisusu te
Muninga mwasi alimbisi ye, abosani, alobi sava problème ezate, oyeba kite bazwila ki yo mantuka na kosenga pinda botika, po boye pende eza kitoko te. Ngana o tozalaka zalaka deja, tozomema bolingo na biso na ndenge ya malamu, kokotisa diable na kati ya bolingo te. Mobali asengi ba pardon na ndenge apesaki ba explication ya makasi nyonso ndenge touti kolanda, balobaka une faute avouée et à moitié pardonnée. Muninga mwasa monaki ke na pardonner mobali nanga tozalaka bien likambo pa sezalaka te po mwasa on pa mona ye nanu te malgré ba photo na téléphone. Abomba pe secret, aloba pe na mutu te, eleki kaka bango mibale kuna na ndaku, alimbisi pe makambu esili nango. Bandeko, njoka nde mwana mobali wana atika te. Atika te, malgré ndenge mwasa kangi bongo atika te, ba changer na bango formule. Ba continuera na bango kosolola. Ba continuera na bango kobengana. Ba continuera na bango ki mwasi na mobali na bango na ba réseaux sociaux kaka ya kobengana bena otinda na ba vidéo bazalaka. Parce que mwasi wana ya Angola lokola libale uti kokufa, amoneka ke no na continuer ka kotia mulunge koto. Na masolo na bango ka ndenge basola ka mobali koto makanise bandi ko changer. Mobali mkoto na poto makanise bandi ko changer, akomine kaka na mposa ya mwasi wana ya Angola. Caractère na ndako bandi ko changer. Moi ba réponse à ma be komi ko pesa mana mwasi na ye. Mukemka komi ko tuna mwasi na ye makambo moko bezanga na ngotina. Na ndenge pe wana ba ute ko bala na pe ba mizuila kinanu likabote. Ndeko na biso mwasi pe ami botela kinanu te na mobali yango ya poto. Mais na Congo atika quand même mwana. Mwana mobali tema ko sola mingi na mwana mwaso ya Angola abandi ko lamsa babiloko moko na ndako ezanga na ngotina. Akomi ko tonga mwasi na ya ndaku na mwasi wana ya Angola. Kokomela ba biloko moko ezanga tina azobota na ye kutu te ngana koko zala na mwasi ya boye te tozovanda malamu te koloba kaka ba biloko moko ezanga tina mwasi koto ayebike masolo wana esila ndenga kanga mbali na telefoni nzoka ne sila te ba continuer na bango kaka mokili makambo munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te ba réalité ya mokili bandeko tozwa mayele mokili tondisa mina makambo ebele. Lokola bazako continuer kaka mwana mwasa yesu ko kanga bango pour la deuxième fois. Akangi bango lisusu kana système ba vidéo ba message makambo ebele. Akeko betela siko grand frère na ya liboso abombaki. Yami bala akeko betela grand frère na ye o abengisa ye na poto parce que grand frère alingaka beau frère o makasi. Lokola boyaki mobali oyo ya liboso wana oyo leki anga ko présenter ye oyo balingana ki nzela grand frère lokola lingaki yete. Alors, oyo tango yake no présenter na grand frère alinga ki mbala moko. Pe alinga kaye makasi. Yangwana leki tango likambo liboso yaki abomba ki nanu likambo na niveau ndako. Amoni ke ezongele komi mbala ya mibala ke ko yebisa grand frère na ye. Grand frère yebise problème ezate ngana ko senga limbisa ye. Na koya na ndako to solola na pesa bino conseil libale za na ba problème ebele kozwa décision ya mabete bo vanda azali mona mbala mo malamu na sepelaka na ye na linga kaye na boyibo kabwana. Wana petite sœur a bombeli grand frère ke na liboso ezalaki boye. Akeka koyebisa ye na mbala ya mibale. Grand frère aye na ndako apesi bango toli ndenga kezalaka toli ya ba couple ameki ko solola na bango kopesa bango ba conseil boye bandenge ya kozalela alobi esengeli koloba ndeko mobalo so bala leki na ngai yeba kokata na kuna na yeba kokata makolo na likambo na kuna ya Angola parce que kosunga te kopesa des ordres. En tout cas na pesi conseil na lingi bozala malamu. Alobi na miso bango mibale soki se répéter lisusu wana petite sœur zwa décision. Wana na kozasu na likambo koloba te milambala liboso oyo limbisa ye njoka nezaki mbala liboso te ezalaki deja mbala ya mibale bandeko. Bavandaka mwasi aye lisusu kokanga ye. Na mbala ya misatu tangu mwasi akangi ye. Mobali akomi ko balusa munoko. Ote ndenge zaboye ngai esengeli na ngai na tosa maloba ya mama o abokolanga. Parce que mama o abokolanga ngai. Mwasi azula ki ngai ye wana na Angola. Ngana yo banda to balani awana poto tozobota na biso te. Alors on va continuer pe kozala kaka lisusu na yote. Mobali soni esili ye. Ndinga zako senga ba pardon wana na ba pardon etu koleka ba pardon elongwe.
akomi penda kotalisa ke akomi na bolingo makasi na mwaso ya Angola oyo amona te oyo bavanda nanu na yete oyo ezalaka ya ba telefone ya ba video mobali akomi kobeta tolo soki mwasa lali na chambre yake lala na salon soki mwasa lali na salon yake lala na chambre bandeko mbutu koti na kati ya bolingo somo boyoka neza lisusu te lelo mbala koloba makamu susu lobe lobi makamu susu lelo koloba makamu susu lobe lobi makamu susu mwasi pendenga zabo na mikolo yo na bitambula tambula kandenge zalaka bimaki mwa mukie baye lisusu kokutana na mobali na ye oyo wana bazalaki na bolingwa nzela mobali na ye oyo batambola ki nzela oyo bauta kindenge bazako ya malembe baye lisusu kokutana mwana mbala na yebise ndeko nga bando tsikanga na linga na ngai basi ya wana poto me modelo ya yo na ndenge tozalelaki na ndenge toyokanelaki nazozwa te alors ngape nazana mwasi mususu te oyo nakobala lisusu nazoya kozongela yo grand frère na yo amona ngai te ayoka ngai te aboyanga kaka na musika alors mbalo yo ngana ko affronter grand frère naza lisusu na eloko kosala te parce que na lingi mais esimbi te ndeko mwasi akomi na trouble na moment oyo baye kokutana na mobali oyo bayaki nzela oyo balingana ki penza makasi me grand frère mutaboyaki na ngongo baye kokutana na ye na ndaku na epe mbutu ekoti kuna mobali akomi na likanisi azongela kaka mwasi wana ya Angola alobi lokwa mwasi wana Angola salaka na ye akozala na facilité akozwa visa alors akobengisa ye na mwana me mwana na baboti yango na papa na biso ya poto te na libala oyo akende kokota na ye deja aboti mwana moko akomi kotonga mwasa ndako azobota te kwa kokoloba na yeke na kokozala suna yo te parce que tozobota te abosani ke ndeko mwasi koto bavanda na ndako ase abota tika mwana na Congo ndeko mwasi akomi na trouble azoyeba te asala nini ya liboso alimbisaki ezalaki mpona bango mibale ya mibale nde akende kobeta lisolo na grand frère ayaki apesaki bango toli nde atikala ye kolobaka soki ezongeli lisusu awana petite sœur zwa décision troisième tour yango yakangi bango mobali aboyi lisusu kowangana akomi penza kondima makambo yango donc akomi sango penza busolo nango nyonso ba explication nyonso apesaki ntango asengaki mwasi pardon eza lisusu bongo te akomi na ye komibimisa ke ye alingi na ye mwasi wana ya Angola azobosana ke akomi na bolingo mingi ya mwasi wana ya Angola menani bavanda na ye te ndeko mwasi asengi conseil asala nini alimbisa ye lisusu pour la troisième fois mekolo nzoto pa komi na mwa balolendo soki mwasi akelala na chambre ye akelala na salon soki mwasi akelala na salon ye akelala na chambre bandeko kobenga mwasi wana ya Angola wana eza nango lisusu ya kobatama te ata mwasi aza wana komi ne kobenga ye ndeko mwasi pe baye kokutana na bolingo na ye oyo batambolaki nzela oyo grand frère amona te alinga pe koyoka ete me aboya ye yango asengi conseil asala ndenge nini alimbisa kaka lisusu mobali akomine na mutema moto ya mwasi ya Angola to azongela kaka mobali na ye oyo balingana kana nzela me grand frère amona ete ayoka ete azongela ye kaka sala ka lokola kazu mobali asika ou bien que lisusu kobetela grand frère lisolo ke mobali wana oyo boya kito yaki nzela ye yo akomi kolinganga parce que oyo ngana yaki ko présenter yo ngana ye boyoka neza lisusu te tala makambo nazomona akomi na mwa trouble wana yango asengi conseil to meka kosunga ye asala ndenge nini akene benga sous grand frère ya kovandisa bango pour la troisième fois pour la deuxième fois grand frère kozuna pour la deuxième fois parce que ya liboso ezaki secret na bango mibale aluka lisusu conseil baya kovandisa bango na mobali akomi mutema moto ya mwasi ya Angola akende koyebisa grand frère ke mobali na ngai o wana toyaki nzela azana besoin sona no poto zongana to azongela eka lokwa pe grand frère ayebaka na yete amonaka ne pe yete esalaka lokola kazu mobali asika to meka kosunga ndeko na ba conseil azoko akize mwasi andako me mwasi andako asatika mwana na Congo mwasi oyi azobetela tolo na Angola mwana wana eza ya yete abochongo na mbali mususu eza matata bandeko mokili makambo
Ndeko mobali papa yeba ko kanisa, yeba ko raisonner. Muntu soko lingi ko yeba ye papa vanda na ye. Soko lingi o yeba muntu vanda na ye sika moko nde oko yeba muntu. Ndenge bozo tinda naka ba message wana ba video wana ko benga na telefone. Mwana mwasona yangola papa oyebi ye nanu biente. Oyebi ye te papa oyebi ye te. Oyo bo vanda kane na poto tala boyeba na depuis 2011 ti lelo kombe de mbula. Mabena ena malamu na ye oyebi yango. Yo sepelaka na ye olinga ki ye malgré ute ko bala na mois d'avril mais na mai olingi ye. Tina ndenge boyo ko bala na pena ye bo vanda ndako moko ti lelo bozalaka très belle likambo pas ezate. Lelo nde sikoyo komi na makanisa ko respecter maloba ya mama o abokola yo papa. Lelo nde ngo tia maloba ya mama wana na pratique. Mwasi ona ya ngolo komi ko benga na wana. Obo ozotinda naka ba video ba masolo yende suko komo mona ke akoya kozala malamu epa na yo. Mwana wana oyo ozokumise epa na yo mon lokola yende mwasi ya maboto ozobosa na ke boboti yango na yete. Mwasi azana ona ndako atika deja mwana na Kongo papa seke yonde mitala malamu papa. Pona nini konyokola ndeko muninga mwasi boye? Awa na poto mobali akoma ye kaka mobali, ye kaka noko, ye kaka papa leki, ye kaka ndeko. Nde wana tukoma kokendele. Mwasi na yo ye kaka mama leki, ye kaka mama kulutu tokendela ka bongo. Tangu yo zo ba décision oyo, tangu yo zo sala makambo zo sala papa ozo raisonner. Ozo raisonner papa. Ozali penza ndeko oyo penza ayoka pe mwa parole ya Nzambe. Pona ko poser ba acte oyo ozo poser wana. Muninga mwasa komi na pasi na motema. Ba palpite ya makambo nini ya mwasi o bazula yo comme ça na bomona na tena bokuta na te. Do lokola kaka mwasa ngo so yoki kasi aboti na mobali mususu pe mutema ne komi kaka kuna ke na yende bokobota. Mais ozobosa na ke o yanda kokoto ye pasa bota na ye. Peut-être que yo mtokozala na problème. Makambu oyo ezokoleka mingi na ba couple na biso na poto. Ezoleka mingi, ezosalema mingi, bandeko mingi bazolela, bandeko mingi bazana pasi na mitema, papa vérité ezate. Kitoko te, obanda ko bomba secret oyo banda kala. Obomba ti mwasa yeko découvrir olobi vérité. Et suki wana te obandi suko ko créer ya minene lisusu ko leka. Ndeko mobali basala likamu na sentiment te. Ba défaut ya mwasi yo ozalaka na ye na ndako osi oyeba yango. Ko yekola makambo asike zalaka mwa passe. Po yo raison kaka ozolinga olongolela ye okomika kozwa raison ke bozobota te et puis olingo respecter maloba oyo mama alobaki ke mwasi azwila yo ye wana. Lelo nde siko bandi ko comprendre yango eza molimo na désordre. Eza molimo na désordre ndeko mobali. Mais yeba ko sala calcul. Yeba ko raisonner très bien. Ndeko mwasi zala na mutema munene toujours likambu nyonso ezalaka na solution nango. Ezalaka na ebandeli pe ezalaka na suka. Lisolo eye na biso nyonso na communauté, na biso nyonso na monde entier, to meka kosunga ndeko asala ndenge nini. Napesi merci beaucoup na bino nyonso bolandi ngai, boyoki ngai, botali ngai. Vraiment toyeba kosunga to porter conseil na ndeko asala ndenge nini. Alimbisa kaka lisusu mobali pour la 3e fois ou bien alimbisa yete mobali oyo yeba lingana ki bolingo ya nzela o grand frère amona ta yoka te me alinga yete yepa telemi alobi kaka mwasi yepa kobala ezaka kaka mwasi na ye oyo yakomi na matata na kati ya libala na ye mwasi azoyeba te alinga ye kaka balingana na bango akende koyebisa grand frère lokola kaka na zwi mobali ya sika to akende koloba vérité pa grand frère ke mobali oyo yende toyaka na nzela oyo boyaki
azoye bate yango aye kosenga conseil parce que mobali oyo grand frère alingaki oyo ba komanda kumoko babalana ye alinga zongela na ye mwasi na ye yangola oyo bazulaki ye epa ba parents epa ya mama na ye abokola ye toyeba kosunga ndeko vraiment na sepeli makasi na bino nyonso tu bozoko commenter bozoko benga bozoko s'abonner bozoko partager nzambe wa kela likolo na sa zongisela bino ya mingi bakasesi senyonso bisika bozali na pesi bino kimia mingi na pesi merci mingi na ndeko na ngai Joyeux Mbungu TV ndeko na ngai Joyeux Mbungu TV na Congo na pesi yo ba merci ebele ndeko na ngai vraiment merci na bosanite kulutu na ngai Paulina Matondo Kionga na kati ya Cordofe mwasi ya papa Romain. Merci beaucoup kulutu na ngai Paulina Matondo Kionga mwasi ya papa Romain na kati ya Cordofe kulutu na ngai vraiment merci mingi bino nyonso bolandi ngai partout dans le monde entier bisika nyonso bozali na pesi bino merci beaucoup tokutani na bino lisusu na lisolo ezali kolanda ya ngai leki mwana na bino moumbu na bino Lola Masolo TV à suivre. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de recevoir votre argent et on a besoin de vos coordonnées pour faire la livraison. Ok. Merci et bonjour. Oui, mais problème. Non, problème ti papa. Biso to zaba pia Cross Agence. Biso nde muto uti ko benga bino. Benga kasiko pas même 5 minutes sur avion Tony. Non. Cross Agence, c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross Agence et koti kela yo mongo na yo. Papa, okoki ko signer. Na ko signer. Eh, fona la tilamba. Cross Agence. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Cross Agence, c'est la rapidité. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola, +244 94 956 495. Pour le Congo Kinshasa, +243 82 22 72 848. Avec Cross Agence, c'est la rapidité et l'expérience. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez au